likambu ya somo bandeko makambu ya famille oyo koloba tibo koyoka esalami bongo na Congo Brazzaville précisément na Pointe-Noire bango mbale bana poto leki na kombo ya Masela bandeko oyo ya Paris boyebi Masela utu kufaka na mingi te mwana poto ya tango ye tango bakendaki poto a investisaki mbongo na ye atonga ndako munene na Pointe-Noire na Congo Brazzaville ndako etage esika api mwasi na ya vandaka na bana na ye kasi asukaki wana te abengisaki ya na ye na poto ya na ye kombo na ye l'agence la chakada ye poto ye kaka kumvuata lingi forme Peter bokano ya nzambe leki ya kufi leki na kombo ya Masela kufi kasi tango leki ya kufi corps ezongaki na Congo Brazzaville quelque temps après yaya na ye na kombo ya l'agence akei kuna o abenga na mwasi do veuve mwasi na bana na ndako o leki na tongaki leki abengisaki na poto abenga na bango pona ye akoma kolonda ateka yango na ndenge nini epesi mbilinga apesi mwasi no pona nini ayandikaki mwasi makangu aboyi alinga benga na ndako na ndenge nini ezana parisien moko azana poto kuna komona ye l'agence Auto le bazar na Brazzaville, na Pointe-Noire quoi. Les Guinéens kufa kama Masela, ngeza Masela non, tonto ko skene ba la mairie ba nzaba ba fraîcheur. Masela une fois na Poutou, après ba corps raison na Pointe-Noire ba connait na Pointe-Noire. Masela ngo atira le pango à ton anda étage. Donc hier na wana l'agence aya au moins ça fait au moins 6 mois ou 5 mois depuis ça ouais. Donc ayi po ateka le pango oyo leki na ye atikaka azo bengisa bana na mwasi. Et ce qui wana te apesi bango ultimatum au le 10 décembre balongwa yaya l'agence okosani wa ezalaka ndenge wana te bana ya poto bana ya Paris bana ya Congo Brazzaville Pointe-Noire botelema l'agence musaya na poto kaka ye kuvuata ndako onde kona ya tongaki leki na yo abengisa na poto Masela abengisa ya na poto l'agence ko Masela kufaki oboto na mwasi ndako ekosimba te yoka koswana ndenge hier l'agence a sorti le mois-ci veuve que le 10 décembre bobima nandenge nini yaya. Merci. Le 10 décembre. Merci. Dernier jour. Merci. Ah oui. Tout ça le 10 décembre, tu sors ici. Bon voilà. Le 10 décembre. D'accord. Yango de lisolo to ko développer na émission ya lelo. Campagne électorale Oyo Bandaki déjà ça fait quelques jours pour ma ponono et ça la bongo le 20 décembre na République démocratique du Congo ça fait couler beaucoup d'encre. Yaya ba candidat ba yebani kasi ba tête d'affiche ba candidat makasi toi ina Fachi Beton toi ina Moïse Katumbi toi ina Mafa Docteur Mukwege et consort. Yaya ba campagne wana to kolakse ya bino ngo mona ndenge za ikoleka nani nde ya kolonga que le meilleur gagne tala nu Fachi na Kisangani plein oya salaki. Eric kaka pona Fachi to que de bongo sikala na Goma par intermédiaire Bahati Lukebo est-ce que kuna na Goma asala qui plein ton piaka Itilombo veuillez l'applaudir et l'acclamer. Merci infiniment. Deuxièmement, je dis qu'il faut faire le bon choix. Tout le monde passera par ici, tout le monde va promettre les mots et merveilles. Mais comme vous le savez, il faut juger les gens par les actes, par les œuvres. Tala sika boye Martin Fayulu ndenge abuka kibongo banda na aéroport ya Butembo ti esika meeting ezalaki. Yaya, ezali somwa tala Martin Fayulu. Moïse Katumbi na Kalemi ya oyo zali ko lokatoni plein ba tozala ki wana na yebita tukana na organiser élection oyo. À une allure vertigineuse, le candidat numéro 3, le président Moïse Katumbi Tchapwe, enchaîne les étapes de sa campagne électorale à travers l'immense Congo, récoltant à chaque occasion des succès, les uns aussi retentissants que les autres.
Ce mercredi 29 novembre 2023, il apparaît dans le Tanganyika, à Kalemi, cette ville qu'il connaît du bout des doigts, par cœur. Kasi toyebi ke na kati wana mokonzi ya mboka oyo azali candidat na propre succession ya moko Félix Antoine Tshisekedi azali koloba bokebaka bongo na ba candidat étranger réellement nani ali candidat étranger on ne sait pas yaya démagogie na makambo politique oyo okoyeba ndeko mwasi oyo a répondre makambo wana. Je demande au président de se calmer. Il est calme et serein. Non, qu'il puisse, quand je dis se calmer, c'est pas dans son attitude, c'est dans son discours. Parce que ça les déshonore. Un homme d'État ne parle pas n'importe comment. Là, il parle n'importe comment. Il parle comme un homme de la rue. Ça signifie quoi les comme candidats? président de la République, il est suffisamment informé. Non, ça signifie de ce qui quoi se les passe candidats? de l'autre côté de l'opposition. J'y arrive. Ça signifie quoi les candidats des Occidentaux? Ça signifie quoi? Les candidats qui vont jouer les jeux de l'Occident. Mais qui n'aiment pas que la RDC soit trompée. S'il y a quelqu'un qui peut être défini comme les candidats des Occidentaux, c'est d'abord je trouve c'est d'une bassesse inouïe pour les enjeux qu'il y a dans notre pays. Si quelqu'un doit être taxé des candidats des Occidentaux, mais c'est bien lui. Comment ça? Il a passé sa vie en Europe. Personne ne changera ta vie. Après les élections, les riches resteront riches et les pauvres resteront pauvres. Le président ne connaît ni ton prénom, ni ton métier, ni tes ambitions et tu espères encore qu'il change ta vie. Non, ça marche pas comme ça. Si tu veux changer la société, commence par te changer toi. Yaya kasi na nyonso wana tokotalisa yo tosengi na yo yeba boyebi ke Maréchal Mobutu mutu oyo aresaki na koréuni Congo apesaki prophétie alobaki prophétie wana ebima 20 ans plus tard après liwana ye yango oyo ndeko oyo alobaki prophétie ya Mobutu ezalaki ndenge nini ntango ya bibiso tosololi na ye et puis abengi ngai pembeni ayebisi nga boye albi makambo nyonso oyebisaki nga esalami yo oza prophète nabengi yo awa mpo natikela yo makambo nakotikela yo soki nakufi il faut zila 15 ou 20 ans après ma mort obimisa makambo wana komeka kobimisa mo sikoyo te mpo bakoboma yo makambo yango ezali nini Maréchal Mobutu alobi na ngai omoni ndenge tovandi awa mindele basi basali partage ya Zaïre ngai natuni ngai partage ya Zaïre ndenge nini bongo bapays mosusu ya Afrique alobi mindele bana tina bamboka wana te baza kosala partage ya Zaïre parce que Zaïre ezali terre promise.
mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babon moma na babon séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka baséjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mopanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko di ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pe benga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi mbote na bino bandeko balandi ya radio logo télévision bisika nyonso tubozwami merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo radio lokole masolo epai ya tokutanaka mpona kobeta masolo ya makambo azali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso bato ya mangala ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek ozali kolanda biso ozali na Kalemi ozali na Butembo ozali na Kisangani ozali na Kuala Lumpur na France na Congo Brazzaville na Pointe-Noire partout tala émission na bino yango soko ebinga kitoko minkasi soko ebinga itemba liboso otala biso omoni biso par hasard na YouTube to batali au lien na ba groupe WhatsApp songolo to kosenga na yo o s'abonner après ko s'abonner ko bosa na te au final bongo cloche ya notification pour na okataka ba programme na biso ata soki mukete esko komi voilà ekendaka ndingo wana yaya un clin d'œil to ebi yango beta bongo un clin d'œil na Michael Josh yaya griffe ya mwana mboka tala ba montre o montre onat oyo Michael Josh kota na Michael Josh ya ba montre zali ya ba différentes price ba prix nyonso lingi yo kozwa ba chemise ba robe ya mariage ba chaînette ozali Michael Josh nyonso ya kota okomona article ozala ngo besoin okozwa bongo na Michael Josh merci na confiance pe fidélité na Michael Josh partenaire na biso mususu pe azali ya kobosa na te Genesis Hotel ya mwana mboka oya temboli bendel na mboka na biso
na mboka na biso azalaka bongo jika ya solo atongaka na mboka na ye. Genesis Hotel kitoko soko ligo ke de séjour na Kisasa ko bossa na te la bongo na Genesis Hotel na avenue Kandakanda numéro 8 na quartier Lodja la commune à Kasavubu. Est-ce que komi c'est que bien tokendaka nango ndengo wana ndeko anti poisson ezali tala comment est-ce que bazali ko bomana ndeko abomi ndeko na ye pona ni atikala lopango soki anti-poison au policier qui est en zoto de kamoka mabe et ko komi la hote. Est-ce que komi c'est que bien voilà bande ko ya mai oyo vous comprendre car de sola ki mai na bino yango ya mais to kola sana mai na bino te voilà mai yango to la gisi voilà mai kitoko kaka soki so boleki la service commercial nde to kola sa komo ya mai to kolwa mai oyo bokoso yango pour comprendre mai kitoko mais yango déjà car to sola ko comprendre mai na bino yango kitoko mai na bino balakisa na radio lokole comprendre to bomina logo na bino soki bosololi voilà car nde ezalaka to koloba kombo ya mai na bino voilà ekendaka ndengo wana ya moto beta lisolo oyo ya pasi oyo ya somo ya epesi pasi ya kosakala te mwana mobali ya na kombo ya l'agence bandeko ya Congo Brazzaville na Pointe Noire leki na ya bengse na poto leki ya kufi akei ko benga na veuve na Pointe Noire sonité yaya dans to communauté et on a bandeko ya France beaucoup à Paris bandeko ya Pointe Noire kota partager pour makambo l'agence ali ko sala et pesi mutu ko soit boyebi ki awa na radio lokole to beta kama solo pour na ko nuire batuté pour na ko bebe sa komé batuté yaya to ko tanga kombo ya l'agence pour na makambo l'agence ali ko sala et pesi milinga mega leki na yo masela abengsa na poto kasi tala makambo ngozo msela yaya yo enviaka obane ko envie to kaleki ya mwasi na yo nando komi kuna te kasi ya mboto beta li solo oyo ya masela na l'agence tika to développer titre obo moni bongo na sommaire yaya mingi to sarabino o ezali émission politique te kasi ezali émission éveil ya conscience to yebi yango na République démocratique du Congo ma ponono eko sala mabongo le 20 décembre oyo sauf imprévu mais to la saki bino pe bomona ki yango comment est-ce que déjà bali ko dispatcher ba kits électoraux donc il va machine à voter et comme qui bon na grand katanga il va dispatcher ngo partout qu'on lit que partout et comme de ngwana yaya entre temps campagne électorale ici et banda qui déjà ba candidat ba précisément 25. Alors on a 25 qui ont un jeune Bazali, cerveau moteur, Bazali Fayoulou, Bazali Moïse Katumbi, Félix Antoine Tshisekedi, Delis Sessanga, le réparateur de femmes c'est qui Docteur Mukwege Basamwa et Belé Owa Bunda Bongo. Nani ya Kolonga yaya, donc c'est la symbiose parce que y a ma tête d'affiche. Ba tête d'affiche bali ko mener bango na bango baluga ba sala kanda comme amona nité ba yo kanité mwana na mwana benda na kasi ya tota na tugo ba te nani ne ya ko gagner élection oyo po makambu ya ba plein oyo ya plein est-ce que babaline c'est la fin qui justifie les moyens ba plein tous les moutons ça ba plein oui c'est vrai les bandito mona ki yango président kedaki na ba Congo pesa mo boulou et puis par après à Keisika botomoni ne ba bananga il pick up ba play bandi to ko semno ka moi extrait ya awa to sa parti prité o papa fiston yo zali mutu ya Félix te o papa fiston mutu ma faille te o mutu docteur Mukobe te o mutu Moïse Katumbi te to sa au milieu du village et sengel na biso en tant qu'informateur to informer bino makambo zali ko leka na mboko na biso surtout la bino il faut que ça no o côté ya bien côté ya ba bête c'est que bien vous comprendre la rende moi ya tena biso ba j'aime. Rappelez-vous, à la radio, le collège de Finga Gate, pour la pembe na pembe. Vous comprenez? Ah, vous avez le collège de la Caligno. Ensemble, seul programme, la seule émission où papa Vandi, maman Vandi na bana, Bali Kotala, Soukalango, Simbi quelque chose. Pour de Finga Gate, ben sanité les Kagate na radio. Vous comprenez? C'est que bien, maman. Et à tous s'abonner quoi? Tous s'abonner, tous si ça a allé on a moi 16 000. Vous pensez qu'il y a des plaisir 15 000 qui ont déjà. Moi 16 000 tous si ça année comme ça, 17 000 tout bandango déjà l'année prochaine. C'est que bien. Tiens j'aime quoi papa. Tu l'as j'aime. Tu l'as j'aime. S'abonner tout là yaya moi si yaya s'abonner déjà papa fiston. Tout là yaya mobile. S'abonner papa tout là maman. Maman s'abonner déjà papa fiston. Maman tout là papa. S'abonner quoi? Ah, yo bon on a papa Sedek. Ah, s'abonner yaya, s'abonner papa. S'abonner ne quoi moi si. Voilà. Tout le monde qui a déjà campagne électorale, c'est-à-dire que la comment est-ce que
président sortant Félix Antoine Tshisekedi oyo aza candidat na propre succession ya Yemoko alingi atika na bokonzi ya ko voter pour na makaya bouté ko voter pour na promesse te président Félix a déjà 5 ans ba promesse a pesa ki boyebi yango sika boye akei na kisangani ya plein à craquer makambo alobaki ya landaka maloba o président alobaka to ça kibino démagogie za ino côté ya ba politicien jusqu'à ce que na zolo solo na zolo balokuta mais kangaka ba promesse kangaka ba parole yeba na osala tala plein o bokonzi ya mboka o azali candidat na propre section na ye asai na Kisangani Fachi Beton plein à craquer na Kisangani landa mo extrait. Kisangani plein kakeka sibo yebi que président Félix Antoine Tshisekedi azali pe président Union Sacrée ça ba parti ba plateforme ebele na côté ya Goma mutu sala ke campagne to azali ko sala campagne ezali bongo baati lokwebo oya AFDC allié talabat oya sangisaki pour na kokumisa président Félix Antoine Tshisekedi est-ce que batu bayaki na Goma pour na soutenir président Fachi to bayaki te na azali ko mener campagne kuna ezalaki bongo baati lokwebo on dit c'est que bien. Chilombo, veuillez l'applaudir et l'acclamer. Merci infiniment. Deuxièmement, je dis qu'il faut faire le bon choix. Tout le monde passera par ici, tout le monde va promettre les mots et merveilles, mais comme vous le savez, il faut juger les gens par les actes, par les œuvres. Et notre candidat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a démontré de quoi il est capable. Effectivement, il a beaucoup réalisé en si peu de temps. La question de la sécurité, c'est son souci numéro 1. Malgré le complot international, malgré l'agression dont nous sommes l'objet, Yaya pendant que le président Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi azaki bongo na Kisangani kasi na Butembo Mafa Martin Fayulu akendaki bongo ye akitaki na Butembo Yaya na ebite makambu ya plein auto kolobela ngo sute ye pe asali plein na marque na Yaya banda na aéroport ti etika pesa ki meeting Yaya yoka Martin Fayulu na ba partisan na ye plein à craquer yepé alobaki ya ba promesse a pesa ki est-ce que ekoko kusama na ebite yomoko tala plein et le côté mais nani ndé ya kusala keba na démagogie ya ba politicien landa Martin Fayulu na Butembo 2018 babandi bali ba victoire ya peuple bale benye bali ba victoire ya candidat Martin Fayulu. Tunaweza bazomea tuambie mandabu imeisha, mandabu mwizi imeisha. Karibu.
Papa Mali du Parti Fayulu. Ça, c'est ce que nous appelons une chèvre. Et dans la coutume, quand on reçoit avec une chèvre, c'est pour te donner le pouvoir. Donc nous, en tant qu'union pour le développement du Congo, nous allons mettre ce pouvoir. Boutembo, c'est chez moi. Ce n'est pas vrai? Boutembo, c'est chez moi. Je suis ici chez moi. Alors si vous me donnez les pouvoirs chez moi, je les prends. Vous me les donnez. Merci beaucoup. Bazakisana. Alafu tutapatia président amekamata déjà micro atuambie esili wana te ya makambu ya plein baba plein na plein muta osala mpiaka azali te toyebi te nani ya kolonga kele meilleur gagne tokei bonge pa ya Moïse Katumbi Chapwe yaya Moïse akita na Kalemi na ebisi yo plein wana alobi ya mbongo te ya ofele yaya batu bayeko ya Moïse Katumbi nga na kamu yaya finalement qui est Oyo akobima champion nani akogane l'élection Oyo on ne sait pas tala Moïse Katumbi na Kalemi. À une allure vertigineuse, le candidat numéro 3, le président Moïse Katumbi Chapwe, enchaîne les étapes de sa campagne électorale à travers l'immense Congo, récoltant à chaque occasion des succès, les uns aussi retentissants que les autres. Ce mercredi 29 novembre 2023, il apparaît dans le Tanganyika, à Kalemi, cette ville qu'il connaît du bout des doigts, par cœur. Et les Kalemiards le lui rendent tellement bien. Grand chef de Seferi Tumbo, Karibu. L'on se croirait un jour férié, alors qu'on est en pleine semaine de travail. Ici, pas de jetons de présence, pas de mobilisation par force. On vient par amour, par conviction, parce que l'on sait qu'il est temps de tourner la page et de lire un nouveau chapitre d'espoir. La communauté internationale, la CENI et tout le monde devraient religieusement suivre ces images du rond-point qui s'est boué pour comprendre que le match est déjà joué. ataleta funzo Kongo. Akipenda vya mwisho amwache ajipitie mtoto wa Maria, ajipitie Lwaki. Yuko mtoto wa Kalemi, ubwana shapita batuachie tu, si hatuna kitu kitafaa tena. Ce qui se déroule devant vos yeux n'est pas une fiction. Katumbi est dans la ville. On ne compte plus les kilomètres qu'il parcourt à pied jusqu'au lieu de ses meetings. Ici encore, le peuple l'a suivi de l'aéroport à l'autre extrémité de la ville pour l'entendre dire l'évangile de la résurrection du Congo. Depuis 2012,
Yaya kasi soki tonto emprunté maloba ya chef de l'état ou azali candidat na propre succession na ye ndenga lobaki bosa l'attention président de la république Fachi Beton abendaki bana ya mboka matoi bosa l'attention il y a des candidats de l'étranger. Donc, ba candidat ba formé candidat ba sali ba candidat na bango po ba ko so bokonzi na mboka na biso. C'est vrai ou c'est faux? Kasi ndeko mwasi oyo jeune fille à mayele na ndenge na ye à répondre président na maloba oyo président olobaki entre ba candidat o ba ko loba ba candidat étranger na mokonzi ya mboka. Qui est celui qui est candidat ya étranger à solo? Ya c'est pas nous qui le disent. Et ça, ils sont de l'oubli en moté. Et ça, ndeko mwasi oyo. Landa de commence oyo na réponse taille oyo azong seli mokonzi amboka et ça là ki bongo na au micro ya bande konabisho ya Perfect Télévision Landa. Le candidat des Occidentaux, ça c'est le discours développé par le président de la République, candidat à sa propre succession. Vous êtes les candidats fabriqués par l'Occident. Votre mission, c'est de brader toutes les ressources de la République démocratique du Congo. Si les Congolais vous font confiance, on va perdre ces pays sera liquidé et bradé. Vous répondez quoi face à cette accusation? Je demande au président de se calmer. Il est calme et serein. Non, qu'il puisse, quand je dis se calmer, c'est pas dans son attitude, c'est dans son discours. Parce que ça les déshonore. Un homme d'État ne parle pas n'importe comment. Là, il parle n'importe comment. Il parle comme un homme de la rue. Ça signifie quoi les comme président de la République, il est suffisamment informé. Non, ça signifie quoi les candidats? J'y arrive. Ça signifie quoi les candidats des Occidentaux? Ça signifie quoi? Les candidats qui vont jouer les jeux de l'Occident, qui n'aiment pas que la RDC soit trempée. S'il y a quelqu'un qui peut être défini comme les candidats des Occidentaux, c'est d'abord je trouve que c'est d'une bassesse inouïe pour les enjeux qu'il y a dans notre pays. Si quelqu'un doit être taxé des candidats des Occidentaux, mais c'est bien lui. Comment ça? Il a passé sa vie en Europe, il a passé sa vie à Bruxelles, il a fait plus de 600 voyages, il n'a jamais été là. Il n'est là que pour la campagne électorale. Nous avons vécu avec un président qui était démissionnaire. Il était tout le temps parti pour aller pleurer et gémir devant les Occidentaux. Les mêmes Occidentaux qu'il essaye de gratter un peu. Non, écoutez, nous devons être sérieux. Soyons sérieux. Un candidat, c'est celui qui parle du bilan quand il a géré les pays, et c'est celui qui parle du programme quand il veut gérer les pays. Il a demandé à la population si les travaux avaient évolué. Non, il ne s'est pas lui de demander. Non, mais vous voyez qu'il n'y a aucun sérieux. Comment un président de la République peut demander à des personnes à qui on a sans doute remis quelques billets de francs pour être là, si les travaux ont évolué? Quels travaux? Il doit nous dire, voilà ce que nous avons fait depuis que nous sommes au pouvoir. Voilà ce que nous avons accompli en ce qui concerne l'éducation. Voilà ce que nous avons accompli en ce qui concerne les infrastructures. Voilà où nous avons pris les pays. Voilà où nous sommes arrivés. Et justement, il y a aussi que nous avons fait. Le président nous a rappelé le taux de desserte en électricité quand lui, il est arrivé au pouvoir, était de 9%. Mais ça, c'est Aujourd'hui, nous sommes à 20%. Mais ça, c'est une autre bêtise. Parce que c'est 20%. C'est 20% qui est les reflets de la médiocrité. Parce que 20% d'accès à l'électricité des ménages, c'est une honte pour un pays qui a un barrage qui peut non seulement alimenter toute la RDC, c'est-à-dire on peut avoir des ménages, 100% des ménages à l'électricité, mais nous avons un barrage qui peut également alimenter l'Afrique, une partie de l'Europe, mais aussi une partie d'Asie. Donc c'est une bêtise de le dire. Ce n'est pas élégant. Le président doit être calme. Il doit se calmer dans son discours parce que plus il parle, plus il raconte des choses qui ne sont pas à son avantage. Mais comme le dit Camus, la bêtise insiste toujours, alors le président insiste. Yaya, na nyonso tuante yebisibino keba na démagogie à ba politicien. Démagogie, comme wana démagogie, non démagogie, ngana yoka ki yango epai ya président Mobutu. Bakoyebisa bino ngai boye, wana oba benga na lopoto la démagogie, le kuta ya ba politique. Na français bengango démagogie. On vous dira je vais faire ceci, je vais faire cela. Na ko sala botango ko voter à commuana, il ne viendra même pas vous voir. Alors que voter pour na kintabate, voter mutu oyo oza conscient. Mutu o monika bongsa mboka, voter pour na mutu oyo
omonike akobongisa mboka ba influencer binote kasi na nyonso tu wana tobosana te yaya makambo oyo esebimaki déjà Papa Mobutu, maréchal CCC comme Mobutu Wazabanga, Mout Oyo a réussira à réunifier Mboka, à garder l'intégrité nationale à Tikaka prophétie. Prophétie Oyo, Papa Moko les gars qui alobaki yango itambolaki déjà dans les réseaux sociaux, mais c'est comme si Batuba neglijaka yango ndenge ozali radio lokole, na nto zonga la prophétie wana o Mobutu alobaka toyoka pour efungula bino mémoire. Vous comprenez landa prophétie ya maréchal Mobutu CCC ko Kunkuwendu Wazabanga. Je salue en passant Maman Bobi la Dawa, voilà ex-première dame, Ndenga ko se comportaka. Maman Bobi mbote na yo. Landa prophétie à papa Mobutu. Gaï Jean-Pierre Momba Etumba. La sacrée réconciliation na président Mobutu le 12 mars 1980 à Bruxelles, na Zonga Kinamboka. Et je suis resté à côté de Mobutu jusqu'à sa mort. Jeudi le 15 mai 1997, na Kanchachi, à 17h heure locale. Marshal Mobutu a bengisaki ngai na bandeko mibale ayambaki biso ezali Papa Sokoni Louis, ancien secrétaire particulier et confident ya Patrice Lumumba, na professeur Djembi Mwembo, ancien directeur na biso na francophonie na Paris. Ayambaki biso misato jeudi le 15 mai 1997. Tango ayambi biso tosoli na ye et puis abengi ngai pembeni ayebisi nga boye abi makambo nyonso oyebisaki nga esalami. Yo oza prophète, nabengi yo awa mpo natikela yo makambo na kotikela yo soki nakufi il faut zila 15 ou 20 ans après ma mort obibisa makambo wana komeka kobimisa mo sikoyo te mpo bakoboma yo. Makambo yango ezali nini? Maréchal Mobutu alobi na ngai omoni ndenge tovandi awa mindele basi basali partage ya Zaïre. Nga natuni ngabi partage ya Zaïre ndenge nini? Bongo ba pays mosusu ya Afrique alobi mindele bana tina mboka wana te. Baza kosala partage ya Zaïre parce que Zaïre ezali terre promise. Moïse oyo ya Bible abungaka nzela ya kobima na mokili mosusu. Moïse s'était trompé de chemin. Les Zaïre c'est la terre promise. Et puis balobi boye biso bazaïrois nous sommes des sous-hommes, des ratés. Tous hommes mérités mboka oyo te. Yango wana il faut balongola biso na mokili oyo. Basali partage ya Zaïre. Ezali 1. Président Bill Clinton qui est États-Unis, François Mitterrand il y a France, Helmut Kohl il y a Allemagne, Margaret Thatcher il y a Grande-Bretagne, Roi Baudouin na premier ministre na ya Belgique. Basali laboratoire moko na kati ya laboratoire na bati ba savant mindele. Bango bazali mosala bango pour étudier comment ndenge nini bako réaliser projet la bango wana. Bon, place laboratoire wana ezali eyebani nanu te. Soki ezali na États-Unis, soki na France, soki na Grande-Bretagne, soki na Allemagne, soki na Belgique, mais ezali quelque part. Ba américain bazui est, c'est-à-dire les trois Kivu na province orientale au Zaïre. Ba britannique bazui Kasai nyoso mibale, Kasai occidental na Kasai oriental. Ba allemand bazui Bandundu na Bazaïre. Ba français bazui Chaba Katanga. Ba belge bazui Équateur Maïndombe na Kinshasa. Pourquoi Maïndombe? Maïndombe, tango roi Léopold II a Sédaki était indépendant du Congo. Na Belgique, a Tikalaki na Maïndombe là que Léopold II. Alors, na 60 ans, tous ont mérité Mboka Oyote. Tita Boma, ma politicien nyoso.
bakoboma bahomme d'affaires nyonso, bakoboma ba chef coutumier nyonso, bakoraser ba village nyonso, ba généraux na ngai oyo mingi batrahir ngai, bakoboma bango nyonso, bakokotisa poison awa. Poison wana ezali mpona kodétruire jeunesse. Jeunesse akoma voyou, bandit, criminel, bakocréer insécurité na mboka. La CIA asali église de réveil. Église de réveil oyo bakokotisa yango partout ezali mpona koparalyser peuple, koendormir peuple, kodistraire peuple. Alors bakoremplacer biso na banilotique. Et puis alobi boye Laurent Kabila lokola aza koya wana na Afrique ye mpe bakoboma ye. Basali programme na bango ya 30 ans. Donc na 30 ans wana il faut ba réaliser balkanisation wana. ONU complice, l'OIA complice, droits de l'homme complice, communauté internationale complice, ba pays limitrophes nyonso autour ya biso complice. Babanda koboma biso na Angola, na Brazzaville, na Centrafrique, partout. Bango sont complices. Donc bakosala dès que basaki ba peau rouge en Amérique, bako exterminer biso nyonso. Bakotsa ba nilotique yawa et puis bakosala un monde dans un monde qui monde. Wana makambo Maréchal Mobutu ayebisaki ngai. Testament wa tikela kingai yango wana lelo yo namoni tango ekoki po na bimisa yango makampe zoko leka na mboka moto soyeba iloba suka Maréchal Mobutu atikaki ya to kosola siko makambo zali koleka bongo na Congo Brazzaville pesinga mutu koso ko pesa yo pe mutu koso yaya okendaki mputu obomba kite poto pe yango ebebi olukaki poto yango ete luka poto ya ngoyo olinga ekolata mvota kumvota na poto elamba ezali lata pe lamba kaso bomba kite fin awa na demi final na libanda final ezalaka bongo na babele ya banka ndenge balobaka ya kota bokota bandeko ya Brazzaville kota partager ya na lingi émission oyo partager yango na Congo Brazzaville na batu ya France ya Belgique partout partager parce que lelo oyo et comme ndeko masela et comme les veuves masela peut-être yo et comme la olobi et comme la olobi ya na lobaka makambu ya famille oyo makambu ya famille bolingo eloko ya monene okati ya lingomba tolingana pe tosalisana na bolingo ya nzambe ya ndeko na ya kokoma ndoki na yo mama na ya kokoma ndoki na yo papa na yo lokola tolobaka ngo kataloka maseki ekoma siloko mezaka ndemwa ya tobeta masolo yo ka lisolo ba ndeko propre Boyebi ka ndeza la kabiso africain en général particulièrement congolais qui ça Brazzaville camerounais tolinga fa kumputu tolinga okene poto msupe ba kena poto ba bonga msupe akafalaka bonga en Afrique mais asala biloko bien akena poto pe simba te bele simba alors ndeko masela jeune garçon masela pendant que tolo bobo photo ba de défilé tela ya Christ tela so photo wana bozo komona o ati pantola pembe mandefu ya pembe ye wana nde masela leki oyo mususu wana nde yaya talaka blongo on a jeune na moi papa quoi masela na mandefu ya pembe yo wana basela ati pantola pembe na fotani mo se défilé wana siko veuve na ye moi surtout che fotani défilé ya to ko ba image mona masela bundaki na Congo Brazzaville na Pointe-Nord abundi akemikili akoma na Paris lokola mwana mobali so akei ko luka po na famille na ye masela tik azali na mwasi na ye na bana na ye masela kenda poto na France atambola partout abunda mwanda babandaki kozwa wana yaya soko ke na libanda baliaka mukie babombaka ebele comprendre pour final de l'Afrique na pays d'origine masela bomba tanga zongo akisasa atongaka ndaku na ye kishinga pemba masela atelemisa mama na ndaku etage mama na ndaku etage moi to la sabino ngo aweza été pona bobika ndezalaka pona ko bomba PVF masela ça ba business na ye avant to mwana poto pele ya kitoko ya tongo mwana poto ya respect pour pas la poto so da respecter
na respect qui respecte mes choses moi pour respect moi pour soin tonga quelque chose ta le kola ba Genesis Hotel ya moi na poto ya moi na mikili te olanda Genesis Hotel tu kombo na onani o kombo ya kolo hotel oyo moi na poto pe ya lingara mingi mitanga kombo na été mais ya ba force tranquille bazali tanaka kolo Genesis Hotel moi na poto ya tango yana madame na je vous salue en passant ba héros dans l'ombre comprendre voilà. Masela avant de s'en kuna ekomi se doit akendaka poto azongaka akendaka poto azongaka mais voilà j'ai pas compris pour nini Masela a même moi c'est na ba na poto te on ne sait pas pour na peut-être na habiter peut-être ça na poto to bazonga to ba non kuna ngala ke ko luka bino a pour na fin po to magali bana ko da ko luka te nous sommes préférable ba ke ko luka na mwasi na bana ba ke ba luka ka ya to bima libanda to kenda ko luka po pa na biso ba mboka kuna e simbate to zonga kate po na to zwate ngana yebite soki so zwa po ngana na zwate to sa libanda to luka na to zwate jour to ko zwa e lo to luka ka to ko zonga na biso te awa pa di ba ko benga so na libanda to ko zonga na biso Masela bongisa ki vina ye atali bo sa ngai moko mwana mobali me ya na ngapa zali wana ya po vie za kandeng wana boko bota ba mutu na mutu a l'étoile na ye tout monde a comme na famille boko bota ni mona leki ya mwasi ya bali me ya na balite ya na balite leki ya botami leki a sepanu azu musala ya mkolo pena azu musala te ya mkolo ajute leki pe ko bonga famille za kandeng wana bobo ta mata 7 bobo na mwana ya sukande ayeko koma likundi ya famille et ça ba bombomba mi ya nzambe o comprendre za kandeng wana donc comme tout musamarate ya vie za kandeng wana vie ezala kandeng wana oyebi professeur de sociologie abane ko lubaboui vous savez la vie c'est comme ezala boy bogo li ensemble bolé ensemble mais pour aucun nzongo inene pour aucun ko bimisa ba déchet mutu na mutu akena kana tana ye et ça te que non to lagi nzela moko pour aucun ko bimisa nzongo inene to que ensemble te mutu na mutu na tana ye ce qu'on appelle les études boko tang ensemble na maninga botangi bino nyonso tout bozi ba diplôme bozi licence mais chance ya musala chance ya vie ezala kana tana ngo koyoka likunda te po muninga to tanga ki na ye neni ya bandi vite ya bandi musala lilo 2 ans 3 ans après 4 yo pe ko banda et ça la ndingi moko on comprendre est-ce qu'on comprendre et ça dit émission est fait à conscience to pénible les qui massé la tali wa bino mais ya na pratique na Congo pour ça vina Pointe-Noire na benza pe ya na poto ya pe ko luka massé la le qui a bengisa ya na poto ya na comment na l'agence bande ko ya poto ya Paris bi l'agence tout le temps on va prendre pour garder la dignité de la famille. L'agence Yaya Masela, les qui n'a Masela bengisi na poto à la France a évolué. Yaya comme la France, yega ka mvoata forme. Vous voyez que forme banana brasa, banduka brasa. Bwebe no kuna. Boto malamu c'est que bien. Ya mo cerveau d'ako sa lubaka. Forme bandeko braza koso vient pour beaucoup ayi ko confirmer ngo ngana lobaka braza na kin mboka ka moko e balwa de ka bolibiso je peux te rolinga peut te fâcher à to kundi fleuve wana to fini ya ngozelo e komi ka mboka moko te c'est que bien mais ba rwanda ba ko sa biso tipo ba beaucoup ta Brazzaville moi muke pona ba récupérer Afrique centrale on ko kate comprendre c'est que bien na rande ngwana voilà Masela Bengsi ya na poto l'agence ya pas aller ko bunda oli atonga rappel na Kisas na Brazzaville na Pointe-Noire te ba ya Masela adaki petit ko aller ko boule vie lo bezana nini na ko zalate moi c'est dans la bande ba la bien voilà un homme parce que un homme ya solo papa ya solo bulaka lobby soki nazate moi si oyo akuzala ndenge na bana voilà un père de famille kasi l'agence yetaki ndenge wante ye formé yena baka mususu ba chéri oh moi ça mundele mabe moi ça mundibu mabe moi ça boinos do ya silisi ba surtout buluka la loka ya ma petit nzambe nenga sala makamuna ye on n'a pas précisé ba éviter qu'est-ce qui s'est passé avec Masela o da ileki nzamba zimoli mona ye Masela akufaki na France na poto akufela ki nini on ne sait pas comment est-ce qu'il est mort on n'a pas détaillé sur votre tradition de moi ba détaillé sur tenir akufaki mais bref Masela nzamba yako za molimo na ye Dieu merci Masela ça donc pour na mwasi na ye na bana na ye
bazui corps ya Masela et na Congo Brazzaville na Pointe-Noire bakundi yango bakundi so très bien yaya eleki quelque temps yaya bato mokili makambo minganga na lelio mama l'agence Yaya Masela son IPT à Longwe France, à Zuipe Air France, à Eti na Congo Brazzaville, na Pointe-Noire, l'agence a comme ça la nini, a ko menacé moi si. Ya Masela leki, ndako Masela tonga étage, na ba bien Masela. On a fait na été abana ko ça ba ku, wali ko landa moi si ya Masela yaya. Moi si ya leki na yo, atikali na bana. Na évité baza coutume est-ce que moi ça ne rappelle pas ba de Rossa Brazzaville na ça ne rappelle pas de Rossa Kasaï soki leki ya kufi to ya kufi pona bo garder ka bana basa la famille bagolo non en tout cas bon mobile na kufi au père aza leki to zaki yaya ogozo mwasi ya leki na yo ogozo mwasi ya na yo et ça ne rappelle pas de Rossa Kasaï siko la volonté à mwasi soko bolinga obalani na leki ya mobali to ya mobali so po lingate ba libérer yo ba ke ba bongisha na kwemoko boye kuna bongisha na kwemoko et puis OK ba libérer OK na yo mingi biso ba limara ba ndimi pa ndi andimi na ipo ko mwasi ya leki to mwasi ya famille continue siko ya Masela na kombo ya l'agence abadi ko landa veuve mwasi ya leki na yi est-ce que ko na ko chamwa sa leki no lisu to ndengeni to mona yango ya tout le monde est en la confiance ne suit pas le contrôle. Comment est-ce qu'il y a un sourire dans le monde à ce moment où mingi comment est-ce a un sourire dans le à ce moment mingi moi ça va faire été innocente non c'est ça beau frère nangai les qui a mobile nangai na ndenge ya bien hier mobile na ndenge ya bien mais hier ça na ba boule mususu tangu l'agence après liwe ande commencer la leki na yo abengisa ke na poto abandi ko linga leki na ye abandi ko linga leki ya mwasi na ye mwasi a métier comment ça yo zali ya mobile na ngai na linga ondenge nini yo mawate ata 6 mois ko kite ata 6 mois ko kite leki na akufi obandi ko linga ngai o na ndenge nini mukile ko loba nini ngana ko linga ote ngana ko linga ote et puis to yebi soki l'agence azana mwasi na ba na poto pe la Congo parce qu'on ne sait pas l'agence soko sana mwasi na bana na poto to sapela mwasi te ba camarade ya l'agence bobenga bobenda ma toyi o azali ko sala zali malamu te mukile se bi yango déjà ndenga za radio loko ya papa Fisto joie le solo o beta to beta ka solo pona ko nuire te ya pona ko bebe sa réputation ya badouté mais pona ko bongusa c'est quand de quoi koi yo ko ya te peut-être pe l'agence a ça envoûté a éviter mama osala ya ko to beti le solo ya partager mission oyo et comme bato ya l'agence et comme bato ya ba camarade de l'agence peut-être pe moi c'est ça na moi ça côté ayi tango moi si ya leki ya Masela pardon tango moi si ya leki ya l'agence moi si ya Masela boy l'agence a bandi ko benga na mwasi na ndaku la veuve na bana abimisa bango na ndaku na neni ko bino fo mara na ndaku oyo azo benga bango na ndaku pa boye azo ndaku wana ateka ekoma yeye ba business ya Masela ya leki na ekoma na neni ba to bala na ki commenter de bien muta bundi na poto atongi ndaku na étage pona mwasi na ina bana na ye ba veuve na orphelin ba orphelin yo sikoyo oya ko botola ngo diko na ngo leki na yo Masela ndame moko na poto à la chastika boyiko na ndeni bande ko ya Brazzaville bo partager mission oyo bo tele na likambo bande ko ya quartier bande ko bazala na avenue oyo moi veuve azali na bande ya Masela bazali bo kota likambo oyo ba gouvernement bande ko ya Brazza botela kamso ebele ba kondi ya Brazza mama première dame ya Brazzaville première dame ya Brazzaville mama Sassou na yebi kota na radio lokole tozo lela pona veuve ya Masela ba singa mama première dame ya Congo Brazzaville Alex radio lokole te merci maman cela nous va droit au cœur avec tout le respect voilà première dame ya solo apona pena radio lokole
première dame ya Congo Brazzaville attends la radio le collé merci beaucoup arataka yango te attends ça un voyage il faut aller yango soka raté yango bazong c'est la gaïdo attends la épisode nyo surtout ya Congo Brazzaville maman auto la biso surtout ça en direct c'est bon so il faut la biso tala likambu ya veuve ya Masela comment est-ce que ndeko na l'agence alinya botola ndaku oyo leki na ya tonga pona mwasi na ye na bana izala raté famille ozali wapi famille ozali wapi et surtout sokata l'agence ayaka poto na ndenge na ye on a eu comprendre mais l'agence mutamame on a poto leki na yo Masela apesa oposo sala na ta osali tu peux t'acheter une maison ya kotonga te mais point tu bande point tu na botika boite gouverneur ya point noir okotika boite ba ministre professeur na point noir okotika boite commissaire des zones okotika boite chef avenue okotika boite bokota makam obo protéger veuve ya Masela na ba orphelin ya Masela. Chose grave, l'agence a dopé ça peut moi si ya Masela ultimatum. Oh, tu le 10 décembre, il faut le mona neni ndako ya yo. Ndako ya yo, donc tu peux na bundi ya na poto. Peut-être pas que na poto ya ndenge ya kokata cascade na mai ya kata Méditerranée, a salabo ya souffra kemba na poto na malili ya poto bebinde zalaka. Malili ezaka na poto ndeko wana buka 4 heures ake musala kayu awasala 2-3 cailloux po abongisa vie na ye atongi ndako ya étage mpona mwasi na ye na bana na ye asali bango business asuki wana te po asunga azala ye moko ta famille abengisi yo l'agence na poto masala abengisi na poto siko akufi nzambe abengi molimo na ye azwi molimo na ye faut apema na boboto apema na kimia pour la mwasi na ya bien na bana sika wala yali yo sikoyo l'agence oya koboto la onda na ndeni ba konti bota eloko famille ya mwasi ya Masela bola la pété botelema ndako wa ezali ya veuve ya Masela na ba orphelin l'agence zonga na potoko zonga na poto tana isidite kene ko bunda pe poto se bébé déjà surtout France on s'appelle la France. On appelle la France. Soda poto ali wap. Tana la kombuana. La ndena makambo. Soda ya poto. Panza kuna na France. L'agence. Oh, tout a une kazaï camarade à l'agence. Boye ça y atika makambo wala zonga poto. Ça fait 6 mois à la pointe sinois. La Congo Brazzaville a malmené moi si elle est qui naïe. Na ba orphelin a mi sona ndako pateka ndako na so nini po alinga ki azwa moi si elle est qui naïe. Moi ça on peut qui toko alikam. Atika li veuve. Moi si au photo les cahiers wana tala moi si kitoko bonzenga cela veut dire que Masela va les côté à l'aise ya apesi ultimatum ti le 10 décembre abima akobimate bandeko ya quartier ya Masela botelema bandeko ya veni botelema maman première dame Telema, Mama Sassou Telema pour la décampo ya veuve yo pozali mwasi et pesi passe ya kosakata ya tiko yo ka moi audio oyo o batineli biso o botana na suka nango boko yo ka ndenge lié l'agence azoko pesa ultimatum pas mwasi ya Masela la veuve na ba orphelin ti le 10 décembre na sepele pe na mwasi wana elle est une femme forte abi akobimate ezali ndaku na ye na mbana ya l'agence est-ce que bino ka soki muta tongi ndaku obi peut-être mwasi azaki na assez de faire rebeller pas ton ndaku wana peut-être pe mwasi ndaku wana za ya mwasi on rebate est-ce que obi soki mbongo oyo l'agence akena na ngo poto mbongo oyo Masela pardon akena na poto za ya mwasi ko reba to yebi soki basangisa mbongo mwasi tambala bakala papa yo kende poto kende ko luka otina bozo to tonga ndako oyebi yango do yo monika ndaku nde leki na wazaki mobali ukato nde ndako yebita tonga mu est-ce que oyebi mawa mingi landa audio oyo ya ba image de défilé ja wala ba image wana siko to ba image oyo ya ti pantolo ya pembe bandeli yo ande leki Masela o mande fa pembe ya nde ko mususu wana l'agence pour partager le gros landa abito zo mususu ouais yoti bride ngeza kaka na tindile audio moko na ba photo eza na parisien moko aza na poto kuna komona ye l'agence auto le baza na Brazzaville na Pointe Noire quoi leki ne ya kufa kama Masela ngeza Masela no tonto ko skene ba la mairie ba nzaba ba fraîcheur Masela une fois na Putu après ba corps raison aga na Pointe Noire ba connait na Pointe Noire Masela ngo atira le pango atonga ndako étage donc yena ye wana l'agence aïe au moins ça fait au moins 6 mois ou 5 mois depuis ça ouais donc aïe pour ateka le pango oyo leki na ye ya tikaka azo bengisa bana na mwasi
soi-disant Lukaka même veuve Makangu veuve Boinaye avec Nkisizozo non Flore au moins comportement parisien donc n'y a pas parler maniviaku mpangi avant que nous parler sumbiku lupango après nous parler mpangi il faut kumputi kokele ku ngi uzulu wote lupango lu shi mpangi yako okuma mukento na bala kutamona ko si comment la zone c'est un tel photo bien la zone il y a telle photo ba bana bazuli photo ka rien que gagner moi aussi maintenant fille me placer il y a une fille qui veuve il faut là bakala maintenant il y a bakala et ensuite tu dis le pango non là c'est des choses toujours des choses partagez mon audio na kata putukuna merci le 10 décembre merci ngeni tawa dernier jour merci le 10 décembre tu sors ici ngeni takela bon voilà ngeni takela wandukisa le 10 décembre d'accord ngeni takela wandukisa le 10 décembre. Je t'attends. Quand même, tu nous as... Voilà. Bolandi, audio wana, a péché ultimatum, le 10 décembre. Mais biso sikoyo, communauté congolaise dans le monde entier. Congo ya Kinshasa, topé ya Brazzaville, lelo komeli ndeko masela. Ba obenga na mwasi na bana na ndako oyemoka tonga, atikela mwasi na bana. Lobe ozala yo. Kola la te. Yaya, tinda ba SMS, oyebi mutu moya gouvernement, tinda lien mission, tinda lien mission na gouvernement, tinda ba message. Que va soutenir veuve ya masela, mwana ya batu, papa ya batu, jeune ya batu, akenda poto abunda, akenda koluka, atonga na Kisasa, apparda atonga na Congo Brazzaville na Pointe-Noire, atonga na kotage, pona mwasi na bana na ye, yo ya na ye, o kuti ye muta bengi so na poto, po ya pe koluka, o benga na mwasi na bana na ndenge nini, esimbate. Papa Fisto, o silika na nubote, o siliki bonene, fana silika, na siliki te mena oluba. Na oluba papa izaka pembe na pembe lelo ekweli ndeko oyo veuve ya masela lobi ekwela yo bandeko mbali botelema bandeko ya nani ko mutu ngona zo kima ko tungai po asa malfaiteur au sakana ya l'agence bandeko ya l'agence bamasa ya l'agence bobende l'agence matoi bien ndeko eza ndeko za yote ya rappeler ngali solo mo ndeko mo na fait awa aya avec des chiens de simra pena mingité azalaka bien yaya ateka lupangu na ye abalosa na DGC office DGC la nini direction générale de contribution comme DGI direction générale d'impôts comme ça azalaka très bien directeur ba kosa iso pa nani ateka mituka azwa des comptes final aya na Afrique du Sud comme awe simbate Leki na ye a émergé kena na Lubumbashi a comme grand pasteur a comme na ba bien ba track le belé alors non ngai fana so ngaka Lubumbashi pona ke ndokumba ba kombia leki na ngai na ke ko gérer bloc leki na ngana ndenge ni yoka ba idée okende osale ki no mulunge potanga o simbate bo soana e comme makindoki te bongote ya bunda. L'agence, il y a encore du temps, zonga na poto, bunda, tonga pe yo, tika veuve ya ndeko na yo masela, kimia, à l'aise. Bande ko Congo Brazzaville, partagez les solo oyo. Bande ko Kinshasa, Cameroun, partagez les lozine de ko oyo, veuve ya vigilance, mettre lobby et kozala yo. O to loba kité, to lobby. Lelo to suki awa. Merci na Chris Laris Pelende. Réalisateur à l'émission Oyo, il y a une assistante d'ailleurs Winnie Laris Pelende. Merci à Claudine Laris Pelende. On a dit bon, on a script Claudine Laris Pelende, la fille à papa. Nous sommes sous la coordination. Il y a Mamarina Umbi Laris Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. La femme à la compresseur, combien du Kouniate Jaloute Kendarandengwana. Voilà. Mbotenayo, Tony Massoudi depuis Durban. Et ça n'a pas rendu l'histoire. La bonne sanité, Tijan du Chombo. Ya maman Franc, Tijan du Chombo, il a coupé sa mini mbote na bana Saint-Charles et Luanga, a pesi bino mbote. Vous comprenez? Voilà, les Kendarandengwana. Voilà. Na Cape Town, na moni base pendant à Radio Locole, na Brooklyn. Comprendre na Mada City Nathalie Mitonga Wanga voici ya Pembe à Kota Kamungi to comprendre et que Nakandengwa na voilà na Mélanie Wanga moi si ya Pembe ya Munene à Kota Kamungi te comprendre na Bosanité Titi na Luzitu voilà ba base des longues jambes ya Radio Locole ba mamba ya Kalija Mote na Bino na Zogoya Shagi Sharufa moi si l'équipe basta mibali na Mbongo na Cape Town na Mada City comprendre et que Nakandengwa na
bana tu ya Pérou to kuta na bongo na restaurant Mi José kolia pena ndunda muselu biloko ya bio nzombo pene ya kotambola kitoko voilà ya commandant Guilain comprendre restaurant pene ya commandant Guilain Lady Chef toujours présent vous comprendre kindaka ndengo wana na bosanité boss Manassé boza ebele tikana fandisa teongandu chila mwina leader na Cape Town leader zaka moko teongandu comprendre wumela lokola pe na Durban tika to pesa mbote na Trésor Massa loboko ya Durban vous comprendre ekendaka ndengo wana voilà yaya ozana liswa robeta masola robeta kubomba mote benga biso to kubeta lisoda yo kaka ndengo limto beta yango soko kitanga kombo lokola otanga kombo ya masela Mouwei ne ya l'agence ordinaire pour le commencer la tokotanga yango to beta so ndingo wana mais soki po boyo tanga to beto tanga te biso fonctionner ndingo wana comprendre voilà que na ya bakaba liwa oyo eza to rappeler en anti poison benga biso to pia o numéro ya bandeko ya anti poison o so la bango ozo ba anti poison na yo o lien yango pour na oza la protéger parce qu'on ne sait pas nani ndiye akosala o mapi o comprendre c'est que bien maman Emilienne Mboma mbote na yo ya papa Richard wa toujours vous comprendre voilà Ruth Ambamba mbote na yo sikozali maman Suzanne Massamba la bosanité mbote na yo maman Adelia baleke belé vous comprendre voilà kendaka ndengo wana voilà Vicky Mabonza depuis Sénégal on est ensemble voilà Zozo double aigle, comprendre voilà Boza et Belé. Allez, portez-vous bien, santé de faire à tous. Nous bossons dans un clin d'œil à Michael Josh Yaya, sponsor officiel, il y a chaîne O. Allez, chap et tchala. Kasi ya modo développé à titre aujourd'hui kuna liboso tika tolobana boy. Yaya. Sponsor na biso ya Sika Michael Josh. Au moins il va montrer oyo. Montre à Michael Josh. Marque déposé à moi na mboka c'est-à-dire que ça na bongo aux États-Unis d'Amérique bandeko donc mikolo yo biso na radio lokole kaka boy yaya to ko changer ba montre le la film tala ba montre yango ba montre oyo et wuti États-Unis d'Amérique et pas un sponsor na biso yaya to ko changer ba montre le la film na radio lokole na to kata moko na sachet sikoyo na lata ya mboto loba to kata yango na ba sachet yaya au sponsor na biso ya mikolo oyo tolingi bana ya mboka yaya yo biba kala na mboka oya na mboka bapaya ozo idéologie te yo kaka bilamba oui c'est vrai qu'on a ma bête mais idéologie no créa pour la mboka tala moi la mboka Mike George Mike déposé na ye bon moni yango montre là ça qui yango wana radio lokole ye a commis deuxième sponsor officiel après maman Charlotte Caputo Mike George ezali marque déposé à moi na mboka o ezala kaboro na États-Unis ezaka ka ba montre te bandeko de bomona wana Mike Josh ezali ba t-shirt ba chemise ba polo d'autres na ba soulier ba sapato kaka de boîte ba griffe songolo pakala siko oyo Mike Josh pour aller encore plus loin pour na ko faciliter bana ya mboka bana ya Afrika Mike Josh a un partenariat, tout actionnaire, moqué par actionnaire, na compagnie au Visco. Baby Visco c'est une compagnie au la wax hollandais na Hollande. Yaya, talandenge moi na mboka iko tombo la bendele na biso na mboka ba paya. Mike Josh. Donc bino ba boteka ba wax hollandais, au super wax, au super kingal ba so bango na cher. Commandé yango à partir à Mike Josh. Numéro yango wa toti liyo bana numéro yango wana bo benga Mike Josh direct benga Mike Josh direct soki bo mo le kate benga biso na radio lokole télévision déco yo to ko tia en contact na Mike Josh bande ko na boutique na France na Belgique na Espagne na Kinshasa na Afrique du Sud yaya on a besoin de faire une boutique à Mike Josh pour que aucun mambo les bénéfices d'Afrique du Sud awa ton ami qui nous sous au comment na courant magasin car ya combo alors il y a ce que l'ingénieur la mutali bosso ya ko fungula magasin la combo ya Mike Josh ya mwana mboka benga Mike Josh ali wa to benga sur radio lokole ya au koso ba montre au koso ba super wax hollandais au koso ba soulier à Mike Josh ba chemise ya bien Tola takabana mboka Mike Josh
ya kutu na biso doyen Michokoto. Combien kutu Michokoto. C'est que bien Mike Josh. Donc à partir de l'élo Congolais nyo surtout, Africain nyo surtout, moi na mboka, yo zali fan ya radio lokole ya benga Mike Josh. Tout ça là est fort, ata fan moko ya radio lokole, zala eloko ya Mike Josh parce que Mike Josh a son supporté télévision bino, a son supporté programme Oyo radio lokole. Tala. Toko changer ngona na tina fenêtre na film. Comment ma montre yé, ba polo et yé, ba t-shirt, ba soulier ya Mike Josh. Donc Longonia ezonga et pas moi na mboka Mike Josh. Hein? Kuru doyen Michokoto. Combien? C'est que bien. Donc pour beaucoup plus de détails, ya quand moi de changer ma montre dans l'émission, lokola mai. Mike Josh, Marga Moko. Ya, on a un problème nous les Congolais. Tolingara kola ta griffe ya bapaya. Ta sika griffe ya moi na mboka. To tombola bendele ya moi na mboka. Ba kondi. Bon na biso na Congo partout. Ya, on ta montre kombo nini. Là ta montre Mike Josh. Vous voyez ngai ya moi na mboka. Est-ce que différence ya bango? Biso bango différence yena. Bo combien? Mike Josh. Ya, benga na lombango, na boutique. Oteka kanyoso, oba oteka marque oyo benga. Osala salon de coiffure, koto osala suki, koto ote moi étagère moko te rabloka ya Mike Josh te, to supporter ça pour tout supporter moi na mboka. Voilà, o toloba kite, tolobi. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko ya kosala, et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans iko mata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo Afrika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete bato ba komobanga soko lingo somba biloko omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meya Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso te otikobila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka.